Merci na balandi ya tokomi wapi mokili mobimba. Merci na balandi ya mouvement ya bandoki. Ezalaka bien ko critiquer, ezalaka bien koloba na poto. Botala ba condition oyo tozo vivre. Soko tali avenue balabala oyo eza balabala Kasavubu. Quand on parle Kasavubu, eza premier président o aleka na mboka oyo. Soki to pusani liboso kuna bokomona toza vers jardin botanique. Pe bozomona photo ya chef de l'état. Yango nazokama bato bayi kotia photo wana. Bayebi ya kotia photo, bazoyeba balabala oyo ndenge nini bayaki na mutuka po baleka nzela oyo. Bamituko ezofuta ba impôt. Bato baoteka na zandu baofuta ba impôt. Na ebité na rotu na chauffeur hein. Ayo papa. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Okoza na liloba koloba etalo Kasavubu ezaleli. Mawa, désolé. Ndeko lieze pasi na pasi mawa. Mawa na mboka na biso. Ata to sengi basala raté pasi kaka. Ozomona niveau peuple congolais akoni. Ça dit peuple congolais azana loko koloba, mais bakomo zanga koloba parce que babi koloba argument za souté parce que basala yangote. To mona ka batanga ka musée, batanga Kasavubu, batanga ka Lumumba, batanga ka Simo Kimbangu. Mais botala etani ni lelo nzela ezali. Mais bami tuko ezofuta ba impôt. Omoni o nyoso. To souffrir kaka. Nyoso baliaka na bango kaka. Boti amoni souffrir kaka. Etant nzela eza na délabré totambola bien te tofutaki bempo bataxe na ta nzela nde ezador awa ma plein tolingi nde bachange na gouvernement nyonso batia na bilongo ya sika bango tobaye bango komona oyo na Kasavubu awa osalaka nini na Kasavubu? Donc on a sala na magasin maputa na kwe awa en tout cas biso na Kasavubu awa to souffrir makasi na nzela po na nzela yo moko okomi a si place tala nzela na biso ndezali okoza na ngambu kuna po kacha na ngambu fo baluka fo luka na mutame mayo opesa mutu 100 fois po kacha yo moiteke eza peuple congolais eza susu ba congolais musu ba komi sikeno oye awa neta ekomi fo mema ona mu Congo eza ba congolais mususu peuple ba mususu bazo tika banda uka pona 100 fois kaka pona kacha mutukana na nzela po taka ba mère mususu moya kacha bo ezate to ngana jeune ngana ukacha na ngai siko elo nyoko bana gouverneur de la ville parce que azaka pembeni ya bureau na ye mona mboka mpe kimuta yango po eza musala na ye oui bon eloko na koloba na ye eza ki pona nga peuple congolais to la muka parce que ba o batikali na mpanzi na bango eza mawa po tuto mona pe nini Ramazani Shada oto sala nini meeting na awa la mona pe peuple mususu ba alaki wana me ba o ba soutenir ye en tout cas pas l'anglais salenga passe ma casse pour na 2000 fois 3000 fois on paie ça côté kamboka na pour na 2000 fois 3000 fois ba ke pena pour na bolingoté oui ba ke pour na bolingoté ba ke pour na passe parce que ba lembo na biso ya l'été belé obite ba musu ba kotaka ta ba bimika na libanda ya VM wana bazo ma banzembo mususu eza pour na bolingo pour na balandaki pour na passe et puis bango balé ba mbona biso ba kene pona bazo ba mbongo ba 2000 ba 2000 3000 eza mbona biso peuple congolais lelo bokolo ba nini etozo mona bela Kasavubu bino bato boli penda eta oyo Kasavubu ba magasin oyo efutaka ba impôt ba mituka oyo efutaka ba impôt mutu moko te asalaka cop awa tango zo mona penda marché central na eta oyo bokolo ba nini bon biso to beti ba mbule belé to bandeza ndo banda ba 2000 place to bien ezali VIP ba otala ba weekend ba utala kata zo bazo bima ezali sortir zo pona ba ministre pona bana ba konzi bana batangaka bana bayaka ba weekend bana ba école ba donc ma mebele sama ezali ligne principale donc ligne mo ezali lix mais banda ba konzi na biso ba diriger mboka na biso lelo banda ba zu gouvernement tala mboka nde komi otengama Kasavubu bosoto o wapi banda to banda ça fait 5 ans to dokende bazaki pouvoir to kobongisa baye batimo ba terrasse ba boaki ba mai libanda ba mai ba mbula tanga beti yango do songa bosoto yango do continuer ozo mona liboso kuna bazo kombola mais sima koto da saité to do baté kuna bango nde bafana na biso koto to ba nyama be kuna bafuta taxe à l'état koto bafuta taxe à l'état te to do baté Thomas Louaka oyo alobaka je connais le Congo mais bapese boulot ma osala ngo te Thomas Louaka wana nde mutu azoboma biso ti banda ye asimbi
Kinshasa mpona poubelle oyo bakisa masusu awa bachasse ezala sute na mboka oyo me bachasse ekobima mafia ya baministre bango moko bino tokokufa basolo batifoide maladi ya ndenge na ndenge mama yembo hôpital ya capitale mobimba international hôpital ya monene mama yembo lelo ekoma fulu solo ekobima mama yembo yatia na kasi bamai oyo omona oyo ezowuta na tia mama yembo bamai oyo sikoyo yo premier ministre mpona biso premier ministre yo mpenza mpe na biso oyo tozali na bakombata lelo ozwa pouvoir osundoli biso kaka boye tala vi nde tokomi nango mpe na ngai mboko misala eza te toyeba te so tovivre nde nini bapasi ya kolia eza te donc tosouffrir fort donc ekomi mpasi fort ekomi mutu neti ngai na ngai fo ndoko misala moya makasi misala oyo esimbala ngai te eya mpa malamu bien te sikolo oni okoloba anaoloba na bango babongisaka mboka balukela biso misala bafasilite biso na bamone na biso tovivre bien toliaka bien tolalaka bien. Merci bandeko na ngai bozomona naloba na bana poto bato bafinga biso na ndimi te soki moto akouta poto akotambwa ndenge totambola boye oyo ezaka nzela na biso mais en tout cas eza pasi na mboka na biso bayebi kaka kotraite ebola mais oyo mpe ekobota maladi ti oyo ekobota maladi eya déjà awa mais tomonaka bamédecin na biso kaka na ebola na nini. En tout cas, ça ne va pas. Bon, nous avons un état aux allées, nous avons continué toujours boulot. Nous avons rappelé que quand on cite Kassavoubou, c'est le premier président de Mboka Oyo. Mais Balabal au moment on a été allé. Tu es bara Kimbangu n'a pas discours, Lumumba n'a pas discours, Kassavoubou n'a pas discours. Nous avons un ndako à Kitoko Awa. Comment on travaille au foot de ndako place à Boy, au soit Anzele Zaboy. Masumboka subebya bachezu shada kabo masumboka mobyabya tabanjera lisusu tosenga bazwalia mbonga kongo bonzezo njeleza tete bae. Merci. Ndeko na ngai bonjour. Bonjour. Ndeko na ngai eloko nini obakisa na micro na biso atokomi wapi ndenge nini bozosala transport papa Congo eza pasi totala gouvernement sala makambo le gouvernement toza nango eza incapable ya kosala eloko makambo kosala eza te makambo eza kokanga bamoto okanga mituka na Congo tala banzela ndenge ezobeba na biloko ya boye tozoloba kaka mais biso toyosi na makambo ya shadari te shadari kutu asala makambo papa mani nde tozonyokama banzela eza te nayebi te eske bakonzi tureske tokokoka suko fote bango ta nde tonyokama tozonyokama tozomona pasi parceke banzela eza te nayebi te mokonzi ya ville ya Kinshasa oyo eza marché monene ekotelaka yo mbongo ya ndire kimbuta papa bashofer bazolela toleli talela biso nzela monene principal yango papa bolukela biso vraiment solution mpona biso mama lelo komona marché central oyo ezobimisela hôtel de ville ya Kinshasa oyo André Kimbuta yango comme gouverneur bino awa bofutaka baimpo te to ndenge nini papa tozofuta baimpo tozofuta biloko nyonso tozofuta eske bakonzi ya mboka na biso bakendaka mpenza na bakapitale bato mosusu mpo bamonaka bakapitale bapays nyonso eske kapitale ekoki kozala boye oyo mpenza kapitale mpe toza na mboka balongola kapitale na Kinshasa batika yango na province papa batika soki bazokoka te batika mpo kapitale ezalaka boye te ndeko Eliezer yo olobaka ke eza molobeli ya pepe mais kodeseva biso te ndenge ndeko bazila deseva biso bango namoni ondire badepute baleka nzela o te na bakonzi ya mboka mpo soki balekaka namoni ondire balekaka awa badepute baza te badepute baolia mabulu na bango basala mpona bozwi na bango na bana na bango lelo selo yo nde oza boye oza moto jeunesse eyokilaka tomoni na miting ya awa bato batonisi stade plein ebakisike nomona mboka Shadari Penda président de la république bato oyo batondisaki stade baza miyibi baza bato ya ndala soki tokoloba mpo
toza ba jeune oyo tozomona eza mabe bakomi kovote biso vote na mbongo opesa na mbongo mpo tovote alors te vote tovote na motema na biso toyeba opona président nini tolinga kota bango bamobemisa biso na bokonzi na sija mbongo mpo mboka eza na pasi bato baza na pasi bakoya oflate mpo na mbongo lelo makambo etali nzela eza Joseph Kabila te eza Thomas Luwaka okoloba nini bon mpo na Thomas Luwaka nakosengaki aya mpe alekana na Prince Kasavu atala na Prince Kasavu wakadi mpona 5 chantier babaka 5 chantier eza na baprince eza na bapompe eza na bamwinda mwinda ezalaka te secrétaire bien eza te position bien eza te na mboka soki changement ekota c'est vrai toyeba ovote bien mais tovote na lokoso te ke babengisi bino kuna bokende na 5000 bokezo ba 2000 oyo na kati ya te eza kitoko te tozokontinue toujours mosala na biso nakotuna yo eloko moko ndeko na nga ntango osala mosala ya moto eza mpo otangi classe te to ke oza nayebi te nde nakoloba na yo bapo nde bazotraite bino bato ya moto na trakaseri bozozwa eloko nini okoloba lelo na souffrance ozomona awa na Kasavu bon na Prince Kasavu bo ezokamwisa biso makasi mpo komona biso baoyo tozosala misala okomona PCR moko boye azoya ou bien policier azoya aza kutu na mission te eloko moko te aye akangi yo okangeli nga nini olekisanga permis est ce que policier nini na mboka akoki kosenga permis de conduire eza wapi policier etiki PCR ekomi policier azosenga permis pesanga carte oza na plaque te eza mosala na ye te nyonso wana ezowuta kaka likolo mpo baoyo baza likolo bakipaka na bango bakipaka kaka élection na bango mpo bapesa biso ba 2000 mpo tovote bango nde makambo eza na moto na bango mais pouvoir basumbaka na mbongo te bon nazoyebisa ndeko Eliezer ke bakontinue na mosala oyo mpo bapeuple mpo bajeune ata bapesa bango ba 2000 wana bayebele ke mokolo ya élection vote bayeba moto akovote mpo pasi oyo ekontinue lisusu te mpo na ndeko Basile Eliezer aza awa na Itaga tomonaka ye asala mosala malamu tosepeli mpo na ndeko Eliezer asala mosala akontinue akoma ti epa na bango bayebisaki ndeko Eliezer azala aumela na ngwende na ye. Merci Trésor Zolozolo toyaki kosala kosa na Kasavubu bandeko na nga tosukisi mpo na lelo awa